Ouais, tomber du ciel, tomber du ciel. Akwea, tomber du ciel. En tout cas, tomber du ciel, et le romoro batufo batala mingi. Et mission oyo, ils ont le toujours bien fait, toujours exploit et ouais rasson de la forêt. Alex Ntima Kobo Sanate, Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé, bah, on a catastrophe. C'est ce qui était les lois de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous avez la Boyo quand tout sola, même pas pour une heure de temps, 30 minutes. La vie qui m'a rendu aux besoin, on a calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous avez la moro tezomi, maman a bon, on a beaucoup de fois. On a bien oui membran. Donc, on a calculé au ministère des fois. Voilà, merci beaucoup. Tima qui est bon résident. ezali bongo Saint-Figaro molobele na bino lelo toye na plateau na biso ya ZFH télévision lisusu pona ko intervenir mo mokie na dossier ya monsieur Mike Kalambai na Zawadi. Qu'est-ce qui se passe na kati ba vidéo wana? Tokolakisa bino ba vidéo na kati ya émission na biso, mais avant to koma na ba vidéo to meka nanu koloba to solola nanu to meka no ko raisonner to meka no ko sala analyse na ba vidéo na maloba oyo madame wana Zawadi abandaki koloba. Pona ngai eta mwana mobali premièrement tozana deux volets ya koloba awawa Mike Kalambai en plus tozana volet ya kolobela ya Zawadi. Mais on préfère to banana na mwana mwasi Zawadi. Qui est Zawadi premièrement? Tout le monde kombo Zawadi nanu boli misanga no moke. Qui est Zawadi? Zawadi tout le monde kombo Zawadi wana yeso ne mo kitoko Jezabel. Donc yo ozali musicien monene oza star lokola Mike Kalambai. Otiki foyer na yo comme oya na mission de service, pour la mission de service, oya qui pour ça la featuring, pour ça la studio, pour ça la album, vidéo clip, tout cela qu'on sort. Donc c'est-à-dire yo tiki ndako na yo oye na mission de service, otiki mobali na yo na bana na yo, your family. I know you can speak English. You leave your family behind for a work purpose, but turn out on something else. Jezabel, on a qui setup au Kendo Salamaki Kalambai. Premièrement, pourquoi ça qui setup? Aujourd'hui avion, New Zealand, sur Australie, au na Kinshasa, you meet with Mike Kalambai. Vous commis soi-disant bon ça va faire nabino, vous filmer babuzoba nabino, bino batakame bimba marié. Peut-être Mike Kalambai a déjà divorcé, peut-être. Vous avez une femme mariée, you married women. Donc après buzoba nous surtout oyo osali aux yeux téléphone aux oloba bien premièrement que to kendaki na studio oui avant na yana ko bana droit de réponse oyo j'ai regardé tes vidéos na tali ba vidéo na nous surtout na analyser maloba oyo yo zalaki koloba ma chère Jezabel oko sa mosale na nzambe oui azane parfaité aza parfaité na mokili azana mabena ye azana bonamu na ye mais oyo oyo ko sala oyo ko détruire mon sale na nzambe c'est-à-dire maman mobimba lokola yo you leave your house your husband pour okende olo banini ke okena mission de service au sala video clip. How did you end up na Mike Kalambai
to have sex 3 times. I know you can understand. For no you Lingala, no you got broken in Lingala. Yeah, business to about we can speak English, so you understand me. Donc you mokonano. We can understand première fois, deuxième fois, troisième fois. Allez, I took the phone, I called my husband. My husband, I had sex with Mike 3 times. And then, lingi batuba sepela nango. Ene mobali na yo pe afandi lokola bino boyoka na kino mobali na yo, mobali no pasa toro, boyoka na kino mobali na yo, ke bo kwesa Mike Kalambai, po détruire réputation na ye. Mes chers, tous mes canaux qu'on analyse mon mouké. Bolanda vidéo ya Zawadi wana. Ou bien ko Zawadi te Jezabel. Bolanda vidéo ya Jezabel wana malamu. Pour comprendre que on histoire lo bawana avec tout moi lose mon mouké. C'est-à-dire if you lie to your husband, tant que you na Mike Kalambai, how many times did you do that? Bon l'imitation de mon anglais pour nabi que ma vidéo ça là qui a le anglais lingala neza mo buka na mo muké. How many times, combien de fois ça là qui on o bisape mobali na yo, c'est-à-dire mobali na yo pas complice ya makambu oyo yo kenda ko sala basala nzambe combien osoko ici à part Mike Kalambai na Australie na New Zealand makambu no yebi mepe belé makambu no yebi me belé bat ba yebi yo ibali combien oyo bimana bango yo moko na navo bimeo okwesa Mike Kalambai. Moi personnellement nahebi Mike Kalambai na mona ke star na mona ke na TV nahebi yete mais ton ameki ko analyser ba vidéo na ye ya yo o d'intervenir de konabiso moi si wana oui de commencer une émission qui kitoko ba question qui kitoko merci beaucoup mais yo ba réponse ton zo pesa izo laksa ke obandaki ko enjoy obandaki ko seple na oyo obandaki ko sala. Mike afani singa na voiture, bisinga bimise lamba, bimise tout ça au salango na malembe na pete nyoso tout. En plus, you telling people, aujourd'hui ça batuke, ezaki violté, tango bisanga ngama na ngondi ma bandoko kende. Alors pourquoi ndoko filmer yango? Pour ça mbusa mana mbali ya batu. Donc zwaki yango popo babenga nini? Blacklist ou blacklist Mike. Ozu ba vidéo pe o l'accepte mobali na yo mobali ne pas séparé na film porno que lo sala na Mike Kalambai. Donc yo sepelé nous na maman bimba lokola yo na bana na ndako oza Jezabel. Donc dans la zuta na ngana yena no na fanda juste pour te répondre pendant lo bana yo à propos ya makamu nous surtout yo bande ko lo bana na interview na ndeko mwasi to bango tanga ba kombote oui ba vidéo to moni ba vidéo mitakala oui to moni ba mitakala siko ozu nini. Ce que vous mobile na yo, afandi kuna your husband or complice na yo, like you agree that vous avez vidéo, vous bomba, ok non pas pasteur moi bomba, pasteur a coffre fort na binoté, pasteur a qui banquete, vous pensez qu'il n'est pas bomba la vidéo 100% de safe. Hein madame, Jezabel, let me say so. Pour na nini? Ok, yo na âge na yo atako to zokaki yozaki pasi au filmer pour évidence pour nous qui n'est pas docteur T pour docteur azwa note docteur ba nini na e bunga raté on zwa note otika la ata 5 à 10 ans tongo ya ba robimsolo ba ok jour T ezaki bona pourquoi prendre des vidéos pour na ko sambwisa mosala nzambe on a zaki wana filmer alala ki a ronfler ozo comment pour le pourquoi le tene mobile na papa bana na tindelo vidéo oyoyo pour na auto sala kina na Mike mobile no pe azondi ba pe bloka bongo o bloka boso za kile ba pele ko ba Sénégal ba Mali mais to bambi yo mabanga to lapide yo poza ndumba pour moi si ne surtout oya ko tika ndako na ye akola na mobile mususu libanda asa ndumba asa Jezabel. It's exactly what you did. Vous comprenez? Dans la situation où tu es mbala bato. Obebi sa msala na majabu, obebi sa ba contrat na ye par-ci par-là, asa star mnene lokola yo. Yo se oyembe la nzambe, obebi le loba nzambe te, obebi te sola na mbala musuza le sumu. Tango yo ozubi na ndako na yo, otiki ndako na yo, obimi na yo ke no kosala yo obenga ngoke, to sala ke kobomba le boso, to sala kobomba mibale, to sala kobomba misato. C'est bullshit. Je m'excuse de battre dans biso. Nous répondons de comment si oyoyo o azokui azutana yeso ki inéditana de comment si ba so interview pour na ba n'importe quoi. De quoi bolingo.
avant na toke moi mingi totala no vidéo na yende ko mwasi azolo bakeo to komi na kati ya voiture azo simbanga bisinga bimisa ka leçon ngape na bimisi abandoko forcer ngate na zaki zoba te ozaki na mission oyo oyaki nango na Kinshasa pona ko détruire mosali ya Nzambe. Oui, Bible le dit, ne touchez pas à mes ouins. Oui, mais l'homme spirituel peut juger. Mike Kalamba dans zongela yo na sisa nona Jezabel oyo ndeko mwasi oyo. Tota no vidéo ko tozo makambo oyo yo bongo tozonga Régine Ebso s'il vous plaît. Tango saki kombo ezalaki dimanche déjà 12 am. Tango akendaki kozongisa ngani na ndako après studio session. Akei atiki the producer. Ya tango to saki kombo na voiture. Ser na yazalaki tezali ka biso to the producer nga na tata wana. Oyoki. Tokei studio to silisi. Akei atiki nani what is it called, producer wana ya show ya oyo bazali kala producteur ya show talent wana the show tokei atiki après nazali kovanda na nani asima kuna he reached out his hand abali kosimba nga na because nazaka na mapwale dele abali kosimba he's touching, he's feeling my legs oyoki and then after Aibisinga bimisa kaleso. Okay. As he was driving, I took Nazaki Bosala, we buzo bananga nazo nima, we Nasala ki nyoso as I go example. Obanda to sepela na ye? Mama, te. Mais, bongo muto sepela na ite loko te ka ebiso longo la bilamba banjo longo la boza na relation te mobali na yo te. Nini te elo nini bandaki otinda yo ke ondima makambo wana nyonso we buzoba na nga ya na ndimaki nyonso nazali kosala nyonso azali koyebisanga oyoki nazali kosala oyoki alors tango ayebisinga nabimisa nini kaleson nde azotambwisa akei aparke voiture na ye na ndaku oyo avanda he used to live at ndaku na ye ya kala molile ezalaki wana eza commune naebi nanga te ba naebi te esika zako ye bisaki ngake o ndako wana pembeni eza esika na bana kovanda kala oyoki ezaki mosika te na studio ya batu wana oyoki to komi a parquer voiture à côté na nani na you know the back seat to sale kombo na voiture après aisinga oki koya na église na tongo na lobi wi na koya akei atiki ngani na ndako oyoki wana ezalaki balami bale balami satu ezalaki wapi ezalaki na ndako na ye ayaki kozwanga na tongo na ndako na biso place nazalaki aye kozwanga asali nini ayaki ye moko te ayaki na nani ya porte those I don't know what I can call them azaka na petite moko boye afongola kaye porte donc neti bana misala na kine aya na garçon wana bae bazwinga tokei na ndako jour wana tango to nakotaki na ndako tobani makambo. Bandeko bolingo, merci, welcome back. Bozongi malamu na kati ya plateau na biso ya ZFH Television. Na kati boyoki Jezabel ndenge oti koloba. Ke mec amema ki ngai na voiture na ye to tiki ndani pour producteur to ke nda ko ngabe sela te bonabo ayebisinga bimisa blamba ngape na bimisi. O bandaki ko enjoy yango, bandaki ko sepela na yango Jezabel. Yango na tu te laisser faire aux UP sous vidéo au tin de pe mobile na yo. Yo moko to tinda ki yango. Tana na filma ki yo. N'est-ce pas, le téléphone moko sa ki yango. Bosali tom na bosali tom et Jerry na ndako na ndako Mike bobuki ba mesa ba kiti ba salon bola na pona kanga ba photo mitakala et lelo yo kaka po o accuser Mike Kalambai. Jezabel na kanso soko zoyembela nzambe o bible koleka ngai kene ko tanga bible malamu ki Jezabel na ba ambi ba produit pakoli na ba plante bele na muntu zo bendaka kolobaka ke to kendaki et to sali boye tout ça okasi biso to fanda sepeli nango mon cher ba mama na ba papa bezota la biso bandeko ba bolingo soko bezo osala bezo komona mutakala kene na salle de bain na yo
in your bathroom tellement de besoin miroir tala mutakala na yo so tele mutakala muninga okozwa nini et ça la bino nini en plus vous êtes rapide de publier makambo surtout tant que comme akeo mototel o nini vous publier ba vidéo ba tout sans que vous ça la analyse nani azosala nini nani asale vidéo pona nini de comment ça na osambu ça mosali na nzambe lelo zolo bakeo Mike Kalamba ya sala kibo Mike Kalamba sala kibo Mike mais oui yo yaki wana pona mission pona détruire après ça ali ngotanga kombote mais otanga soso Mike Kalamba Mike le pourquoi pour oyebi ki ali ngotanga kombote motangi kombo mission nous alaki ko kisama king na complicité ya mobali na yo malgré tout barando ya ba ngomoko banane zana kati wana avant to koma na to lobela no msija Mike na sima to zana no Jezabel nano soko la vidéo na ngai provenga ke daza lokuta soko za ba jeune binoté bon ils ont l'accepté tellement no langage de ton zoloba tana ba question ngi ba poser ba question telle ba réponse na yo très à l'aise donc c'est-à-dire oyebaki exactement what is going to happen oni oyoko salama mais ça qui bongo vraiment c'est regrettable il y a mobali na yo que ezana mutu moko asali son droit de réponse à répondre biso mission na bino take échoué bobi misina poisa na yo na mobali na yo c'est-à-dire bo fixer famille mobimba donc tant peut oloba bona na vidéo sali dans quatre coins ya mokili ba tali ba vidéo ba moni buzoba ozoloba c'est comme mobali no tena position nini ba benge mobali na kata ndako mobali na yo otena position nini on a besoin d'assister à benga mobali na ngai siko mobali na mutu ndeti ngala mobali na benga mobali no c'est un taureau mobali no aza vraiment taureau oko moi ça ndumba jamais kufanda na kata ndako zoka donc ozolo ba ngo ozokanisa nini na mutu na yo ke na benga ki mobali na ngai après na simo sa vidéo I apologize to my family my family this my family that that is bull. Tant on voit ça là yango, on va que nous serons na pété nous surtout na kenda ki abisika na longola ki na sabu na salabo. Ale siko au blème banane. Au blème banane ton vidéo ne zo circuler partout na mokili. Au blème banane. Au moins que ti no sali vidéo, ti no ici au blème mutu moko te, au pesi mutu moko faut te. Au lobika bien, au zo ki vidéo, au pesi et pas ya pasteur na bino, l'accès pasteur na bino. Pour pasteur na bino moni nani. Yesu masi ya abomba likambo asunga bino donc c'est la complicité aux vidéo bo pesi mutu ka link yango abimisa yango abimisi yango mutema na bino sepeli siko po osala ki vidéo osala featuring na Mike bo sala album na bino banini po ebimezo a succès yango pour la service mutakala na ba boobs na yo tozana yango besoin te tozana basi na biso tozana bana na biso bino ba tozo bebisa bana na biso za bino ba sana nzambe ya lokuta lokola bino soit disant que oyembela nzambe bull c'est bullshit oyembela nzambe wapi nzambe ni oyembela ka oza lâche obito tso beta le solo bakeo na bimi abisinga o bimisa kaleson na kata voiture ngape na zui azuli boko nazo simbanga ngape na mitiki ti ata mona 18 ans ko sa buzoba wana te et la kisi niveau nini ya bassesse oyo zana yango zawadi Jezabel oza vraiment Jezabel na ebisa yo za Jezabel bato ba kumisi bakaso sa malamu osema malamu te buzoba osali buzoba. I wish to be your husband. Papa, I slept with Mike for the first time, and the second time in the car, and the third time, I will stab you. Musa moderne. C'est-à-dire, attention, que Wenze, so mutamona sepeli na yo, okay. Tant que na ba supermarché, ba studio boni oyo kenda na vie. So za oyemba banzemba nzambe. Ba studio boni oyo kota. Donc c'est-à-dire aussi six studio, OK, on a un producteur, aussi six studio, on a un musicien. Oza ndumba, oza Jezabel. Oza bimsa ba foya batu. Donc bana na biso afandi, ba tala ndi ba ozo ba modèle. Nzoka de oza ba pourriture, bo pola, bo beba.
ça sur vidéo modèle wana te ko ça sur vidéo modèle wana te yeba ke oyo sali bana na yo etika YouTube etika libela na vie bana ba kola ba ke mama so saka Jezabel même so saka ndumba mada cheated on our husband to the husband obima kina mabali na mi bali misusu de banda ya foyer na bino otiba na position nini je le peux pas dans les cananzela moi c'est n'importe que non aller na mabali misusu cheated mabali ne paye yo ka fier otamba nanzela yo ka fier moi c'est ngala la kina maki kala mbai zoba mobali benga na yena ndako bandeko bolingo eza soni toyeba ko edi ba église ni bobimelaka ba église ni ba ba pasteur malonga bino ba église ni bozala bobimana ba église nini Jezabel oyo yo bimana église nini po penza pasteur na fandi atala ke non mwana nga musuni penza yeyo na ebite modèle nini yango mona wazali donc bandeko bolingo eboli misano muke tout ça dans nos vidéos audio oyo yo bimisi yo mo Jezabel ozo solo na mic ke makambo bazemi wana tout cela consort to boyo kanon yango boto zonga so na plateau na biso Régine biso s'il vous plaît votre so image yani Jezabel na solo na mic kalambai bon to zonga na kati ya plateau na biso. Je vais faire un featuring, il y a Koyemba, Kokota la vidéo d'abord. Donc, d'abord, nous avons opportunité sur le plan. On se met dans la tête, mais surtout quand on a mais surtout quand on a mourir. Donc, avec moi, parce que je suis sincèrement, je t'ai entendu avec mon manager. Vraiment pour payer un featuring, j'ai fait l'audio et la vidéo, c'est pas 1500 $. Tu comprends ça? Ça ne fait pas 1500 $. Je comprends pas pour me ici. Papa Bato, it's not even. Quand on entend que nous sommes basés, on a l'ongla qui zembi, na sala qui bouille. Donc les gens m'accambent belé, mobile na yo, il est sur le point. Yo, il est sur le mobile na yo, yes. Bozongi malamu, welcome back na kati ya plateau na biso ya ZFH télévision ezali bongo Saint-Figaro molobeli na bino tozali awa pona kokata likambo tu soko sali mabe osali malamu osali malamu lelo te ko telemela kaka Jezabel o boyebi na kombo ya Zawadi mosi ya ndumba oyo ya kwesi Mike Kalambai o ati Mike Kalambai na kati ba situation oyo to biti sonde ko sana kati ya koma to ndeko kokufa to zo AVC to nini likona bino ba Jezabel. Si autant audio dans Zolobana, on doit enregistrer le gouvernement sur point au blackmail yé, parce que ça le clip au fêlé, studio fêlé, yo moi na neto moi sinae. Kala moi ça akane ko to penyela, alekyo na kitoko, tout na logique alekambo, penyela alekyo na kitoko bande kwa bolingo. Yo te mana penyela te. En tout cas, madame, ceux qui osaki ndumba tika koyembela nzambe osala kindumba nzambe da frapper yo nda a confondre bino famino mobimba yo na mobali na yo complice na yo nzambe a confondre bino vous avez vraiment confondu ce que salela nzambe na mutema moko en plus ozana nous en tout cas osali mabe buzoba même pas ko s'excuser na public na famille ba Mike oyo BBC réputation na ye quand muto bata to gagner procès na ye ce qui ya bana na ye ko après divorce na ye yo isusu ko tumula susu libulu bisusu po na ye nzambo olimbisa wote ndeko mwasi nzambo olimbisa yote salela nzambe na ndenga solo salela nzambe na bobangi bandeko ba bolingo tulobeli pe Jezabel mingi ndeko Mike Kalambai ata so balati so ba roba pembe na hôpital kuna yo posa toro bozo kama yele te combien ba vidéo ya sexe ebima ba sex tape combien de vidéos ebima botala raté Satan ko sarabino bozalino basala nzambe te comment expliquer o kende ozo ba vidéo ya buzoba otaka ngona ba comment expliquer bozo ba vidéo ya buzoba
au filmaka yo pe so ko sala kobo na yo so ki pe na kati hôpital so ki pe na kati hôtel so ki pe na kati voiture tala bazoka téléphone bomba téléphone musika tala carrière na yo tala majabu donc c'est que yo pe na majabu sasa mabe bana no tumona na ba talent wana tumona na bana na basi wana c'est que bo sasa bango ba sasa bango Mike Kalambai oza banze bona lingango mingi na yo kakao mingi timbre na yo oza mutumo très intelligent alors pourquoi na basé ce modèle wana atako tozumo sengo ya pondwa matanga ya matembele ya buka lelo lia lelo Jezabel tendenga kwesi yo tala ndenge akwesi yo mon cher ami changer soki nzamba solo grâce au bimino hôpital wana changer c'est-à-dire aux yeux bana combien au BBC hein bana combien oyo au BBC bana ko bolingo Régis tout ce qui aux image ya Mike Kalambai hein o bazaki wana na mbetu mais to bo mama longi mukie pona moi public moi bana bakota la biso po et ça la moi bien votre zone sur Mike Kalambai to lobelela ya Zali bongo Saint-Figaro molobeli na bino likambo na montote maboko pembe tolobaka likambo oyo ya malamu po bino bozwa biyano esika bozali ndeko tosoki no ndeko Mike Kalambai papa toyebi ke eza pasi songo omiboma pona omeli bakisi ebele po oyokaki déjà somo oningi kozala osekaki penielt oseka peut-être va vidéo bimaketi ozibana yo wana bana kwente ola sabiso court order ba pesi bana tout ça usuki siko wapi nipo za fit za fit super beaucoup la bana on a té hein vous avez fit super beaucoup la bana on a té ozo bana botika na foyer vous avez irresponsable tant de choses là peut-être pas mon pas besoin de respect tout cela consort ba Deborah bazawana ba surtout mariage bazana ba pesa yo ba pesa respect ba bengo ya na biso ya on peut zuba zo pesa ngakana na zolo ba donc to changer et zo pesa ngakana dans une tanga pona toloba tout se faire comprendre Mike bimo hôpital senga bolimbisi na public na yo pene la loba yango to moni mbali boso ba video ebimi I don't wish for the second time comprendre ba fano bazali ba ozela yo bimo hôpital okufa pete nzambo salo grâce okufa te bano ba mike o bimo boko la bango mais bima senga bolimbisi ba ndeko obolanda rabiso bino tulula mitakala ya bato bino so bati information malamu ata bati lobi na tongo mbola ba $100 ebeta boyeba yango te bozama ndako na bino bolali na bino bolali $100 pe mbola ba $100 ebeta o raté mais so bikaka sextape ebimi ato sombaka data te sombaka ba mega te oza mutali boso na tongo ko boso ma mega potala kaka ba sextape hein pour changer éducation kenda wapi elo nya malamu bozo atozana na vie ezaka sauter et comme ça sextape biswana omoni ozina ba fake na ba photoshop bo changer na bilongia bato na ba nini ba zota bato bo changer tozo bebi sa mers tozo bebi sa pe bana na biso avenir a bana na biso ezana maboko na biso moko to changer peko na répéter so zo bezo bona mutakala ya mutu to ya nani zo mwasi na yo boki botebi na miroir botala ni une heure de temps bolembi boki ndako boko fanda botika komema ba pareil na bino ba cell phone na bino ba téléphone na bino ba caméra na kati ba Facebook nda kusala bikobo na bino basala nzambe ba na tsaka inani o combien de basala nzambe o bakwei combien hein les sombres bourgeoisie et Mike lelo lobi oyoka sous mutu sous obimaliso en tout cas vraiment hein nzambe abatela bino asunga pe bino ba obotika no bono mitakana bino no bimina no te ebi mapete to sabe na besoin mona ngoto to lembi
Tu as besoin de mon angoté, tu l'aimes. Hein? C'est-à-dire que quand on a vu ce bassin, on a bon sauté. Tout ça, il y a des monstres, il y a des Jézabel, il y a des nani, tout cela qu'on sort. Tu l'aimes, bino, tu as besoin de bino, tu sauter. Tu as besoin de bino, tu as besoin de bino. Bande quoi bolingo, ezaki bongo, moi juste analyse, moi juste koloba. Bino ba mama oyoyo. Boka personne était que yo mama, yo mona mwasi yo, ozo so vidéo mona mwasi, mutakala, ozo publier yango. Poto talanine. Message nous opesa biso. Yo pe ndeko papa ofandi pe loka biso to ngozui kaka mbala moko zui. Petite Joanna. Tara Joanna. Allez. Au lieu effacer, allez, forward, ou faire suivre en haut, attends 100 personnes. Parce que c'est un danger pour te mutakala. Mais non! Et là, ça degré à mon tour, on peut pas aux alliés quand même. Ils ont dit bon, c'est un Figaro, mais le Benabino, dans ce qui tend juste pour répondre Jézabel ou Anna. Na pesa pe moi remarque na frère Mac Kalambay. En tout cas, to côté na épisode où ils allaient koya, ils allaient bongo Saint Figaro, mon lobe nabino, sur na tout ici sous mabaku, na sengi bolimbisi. Mais maloba na lobby, na s'adresser na les deux personnes wana. Jézabel Zawadi na Mac Kalambay Toro. Bon mi balé. Boti Kalamalamu, to côté na épisode où ils allaient koya, Saint Figaro, mon lobe nabino. Travail même qualité, une pièce soit Berlotti. Oui, ils ont 910 €. Ok. 910 €. Fallait normal. On a 910 €. Mais ce que soit na la boutique là, on s'en va on a pris assez. Bon. Donc ko ba osa la biso, ils ont côté. Donc toujours ça la même qualité mais tu tiens au prix assez. Vraiment. Donc est-ce que mon batunde est-ce que photo timbela parce que place où qui bimsa 910 €, oui, awa, tu peux savoir on a fond bon, mais même qualité. Même qualité. Voilà, nous avons même qualité, au lieu de nous bimsa 900 € quelque part, et puis mon oiseau travail, ils ont des zawana, ils ont soutien, tout c'est soutenir quoi. Le roi de la forêt, Mobali assis des gym en pata, tout ça awana. Lumière, la lumière de Tirki, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Et voilà la forêt Nazoya, et na baki bana wenge, kozonga na ngai boye retour, na oki notala le roi de la forêt mbala moko na Chicago quoi, to mona wana to koma. Ya so bomoni na lati forme o to na olata na to lokuta na le roi de la forêt donc ça attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection o nga na sepela na mo.